chaîne de la diaspora. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Ils sont en train de faire. Alors topette à l'ensemble de Maboko, s'il vous plaît. De la République, Félix Tshisekedi na Molonga na Mama Denis Nyakero, pona kende musikate na bani ko se présenter nanu. Le nom c'est le prophète de la nation, de Batobengangai, Moïse Kisebwe. Pourquoi prophète de la nation? Parce que ba prophétie oyonga na pesa, opena pesa kabatu et ratakate et ça accomplissera. Parce que Nzambe tata nde a révélé kanga ba biloko ba prophétie, na za don pona mboka na biso Congo. Pourquoi pas même na Afrique, pourquoi pas même na monde entier. Yom dozana mbasu. Ba traité yo, boluki banganga kisi, boke ba chaque kutimizo simbate, boya kusifiri panangai boko mona. Ozana miom, ozana kiste, balobi botakate, nani aloba ke botakate, eza makambo ya lokuta, lukangai. Okobota mama mboka seja awa tubuto wana pasa nzambe akumisama kimbango alobaka ngai miso nanga esuki awa mais oyo akoya akozala elenge akosala akoleka ngai maladi nyonso oyo zanango Mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo Ediba TV mwana Congo chaîne oyo ekambami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te makambo nyonso kitoko makambo nyonso malamu nzambe azala na biso mpe nzambe abatela bino epai wapi tu bozali kolanda biso na bokebi mpe na ponya na kati ya émission oyo tolobi lelo tokosola na bino kosola na bino ezali oyo tolobaka tosolola yango epi tokotia yango likolo ya mesa mpona kotalisa bayimboka totika nano motema mabe mpona mboka na biso ezali un petit résumé mboka oyo ezali mboka ya bakoko na biso ezali mboka ya ba Simon Kimbangu ezali mboka ya bancentre des années bakongo. Aujourd'hui, tu as un plaisir à vous saluer tous les médias congolais, tous les médias partout au monde. Yakotala que après 52e année, Congo est qui sur la mondiale. Alors, Congo est qui na mondial, ils allaient sengonanga et sengonayo, il y a moins la sur congolais, ou ya kanbami, ou azali vrai congolais, à cause de toujours un plaisir. Surtout moni mutumo kabimi na média, à télémé le loko et lobby, ma paix, ya Congo. Pour la biso na moment, oh, tout le monde a chaque fois, il y a des gens peut-être dans la vie, ils peuvent demander des questions, peut-être ils peuvent demander, ou bien ils ne savent pas. Il y a un présent, média elle n'est pas ya kosakana te média ali mokili mbekotala yo pe kotala aya ekoyeba mingi bazwi mwa ngenge wana tobengaka ngulu pemba ozo travailler pas mutu na salama na ye po biso ba Ediba TV eza biso moko ba racine donc nga moko na liboso nga mona nsima donc na okende na otaye nzela na ngai ndenge oyo peut-être okoma kosala pa mutu. Donc, ça va makambo to expliquer à Batebele pour ba comprendre. Chaîne oyo ere bandi Batebele ba mona kiango. Ba mona peine toujours évoluer, ndenge toujours kende, ndenge zo senga finance, ndenge to beta ba porte, ndenge to ko beta mbela, ndenge to ko loba butu moi nganga spirituel na lembite na okende kaka. Ko eza troisième année na surtout percer kaka muke et nous arrive. Déjà, tu sais, comment, mais tu comment na point oyo. Essayez que mon qu'il faut yo kabiso. Et yo kabiso comme ba Télé France du monde, yo kabiso comme RFI, chaîne oyo. Batu ba kolobela yango. Na mikolo koyaka, soki ko changeaka muke kombo, bokoye ba bokozala informer. Na lobi yango pe ekozala ka bongo. Lelo to ena ni solo mo ya bolobeli makambo ya mondial. Léopard na biso ndenge kei na coupe du monde.
tolandi na bamedia mwa moke mikolo euti koleka komona ndeko moko asalaka na chaîne mo tobengi Top Congo Ndeko Thierry nalingaka ye mingi me nazalaka na esengo ya kotala moto soki koloba makambo ele important me soki moto azali kobongwama kobosana likambo fo aloba be fo atuna ou bien l'heure du retard est là mais c'est Christian de Sokwe il faka tuna ye tokoloba eloko boye bien bokomi kaka botelemi bino moko bokei bovandi bobandi kosala parce que biso mpe baediba tv oyo à la longue il y a des gens qui viennent déjà parce que nation na du plateau bakoya lobby pour retravailler na biso na PC espace yo obanda kolobela sport yo obanda kolobela musique mais ça na kati ya ediba tv bokomona bango d'ici pe là nde na bisano ki toza na programme matosto sala ya cœur en connexion oyo epai ngai munga spirituel na kobalisa bato pe bakobala na kati ya chaîne oyo c'est-à-dire que ce sont des histoires que nous sommes en train de préparer calmement et puis intelligemment de voir le moyen ou de faire de quelque ouais oyo ezalake eloko eratete koloba oyo ezalaka pe soki oza komesana mingi oza koloba nde bato kosanti alobaka pe mwa bien akomoloba pe mingi okutani mpe na bastar minene tokotanga bakongo bakoponga mpe jour na okutana mpe na bastar wana kaka na kozalaka lokola bandeko Thierry wana ce n'est pas un magie tokendaka na bascalator avec des programmes bien taillés. Prochaine fois, il y a un Kisasa où il y a un dirigé, puis conduit, na bateau, na botia, puis on a le col déjà. Je vais flasher déjà comme Laurent, Ndeko président Laurent, on l'a dit bien, je m'excuse. On a déjà wana pour la de la macabre. Oyo, dès que tozali ko ebi bokosala bino na ekofanda merci tanganga toyepa na yo na moninga nanga parceke opesa biso mo bakisi moko botoki wangawanga maka kisi nini napesa bino tanga toa naposa kisi ya mibali balandaka biso toa naposa mbongo te omoni kasa oyo nazopesa bino okokende mpona makambo tu bozala ngo mposa ezala lese okopakola ngo na nzoto ekobenda mibali ezala mbongo bien benga tokomaraka mokani na moni oboye makile etuti nasepeli no makasa ko mpe toabe mibale mpe ba mibale esimbika toke ça va biso kutana place okende Thierry esi na place okende na place okende tokokela biso Mon frère, ma soeur, dans la vie, ne soyez pas pressés. Oui, de retour dans la chaîne de Ediba TV, mon Congo. Pe chaîne de Ediba TV, mon Boka Congo, et comme un humble serviteur, mon grand spirituel, papa Ediba. Les Kamona Motote, bo juste spot publicitaire, il y a moi na o, il y a bien na Congo, il y a Lukusa, Lukusa Mulumba, alors même la ba gak kitoko, biloko kitoko, o ezali édifiant, pe ezali kolakisa. Mosala mayele na kati ya chaîne Nabino. Bayimboka tolobaki Nabino tozanga kiti na point moko ya oboso tozako soba ebozala bandeko mususu bakoya kokamba mosala to komona Kisasa Lubumbashi tozana bandeko ebele loka bandeko Laurent bazali bandeko baza ebele ils vont travailler avec nous. Voyez, mais on va toujours mettre des points de mettre des vrais okoyeba koloba nini oyo ekoki koaleze population te parce que na moment oyo mokili etelemi ezali na sentiment oyo mokili ezali na plaisir okoki koloba eloko moko te epesa polémique ou bien mpo bato batala yo okotisa bavue non il faut faire sala ningele
Ya wana bisa bato ça attention na nini boyiboloba. Na moment où il faut koyeba nanu ke Congo après 52 ans tokenda na Coupe du Monde. Toyoko ki de Coupe du Monde. Est-ce que avant tous ces 52 ans wana tozaki na ba dirigeant combien ba dirigeant na lomboka na biso tokena premier point. Na koloba pe na kotuna bango yo balobaki. Mituna pe na kotia vidéo na bango. Après 52 ans, Tata Mokonzi Mboka Oya Kenda, Mobutu, 74, il a mené le Congo au Coupe du Monde. C'était en 1974. Il est parti. Nasimanaye, avant Hippolyte Kota, Tata Naye Kabila, à Koti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Hippolyte Kanamba vendu 18 ans, plus de 18 ans même, a mis Congo Wapi. Équipe Mobimezaki na corrompu, corruption na corruption. Corruption na corruption. Tozo kende malembe, oyo yo Congolais yebi, oyo nga moko pena yebi. Corruption sur corruption. Tolongwe wana. Toyo koyana oyo, Hippolyte Kei, Tata Mokonzi Mboka, M. Félix Antoine Tshisekedi, aye le commandant suprême. Aye na mayele belé. Pour comprendre place dans lequel on a dit son nanga. Ayena maye le belé pena boanya e belé. Ya ko katana li kaba corruption. Au pas la biso loko zo la congolais pas ces années na nini. Corruption comme bakati. Nde bozo mona ki bato bakomi ko mona souffrance comme plus non. To kati nde corruption. Le congolais faut comprendre corruption de to boyi yango. Ces enfants là bozo mona wana na okende point par point. Ce ne sont pas des pauvres. Bazali ba jouer ba beta na ba club na bango na ba pays ba beta kana. Oyo kaka batu wana ba corrompi ya erona bazako ke de kozwa bana wana bazo pesa bango ba corruption. Yango bana bazako travailler na bango kitoko te. Ba corrompre bango plutôt. Mais ba oyo ba yena esprit na amour quand de ba bazako ya ba lingi corruption te. Oyo nyoso Tata Mokonzi Mboka za kolaka bango ba kozwango. Boyeba moko na makambo te, tozana makambo ebele, est-ce que mbongo wana bakopesa bango, soki mwana azwi le premier, est-ce que yona no mese chéri, oyebi te kende toke Coupe du Monde boy, FIFA, soki bozana no qualifié, FIFA futaka, ba pays nyonso yo, ba keza loko ba pesi bango frais d'émission. Yango to bige soki boyebi te, avant bokende na ba média bolobaka, faut que se renseigner. Biso to kotlakisa bato lo lenge ke quand mon média est là, tu travailles là-bas, avant de mettre quelque chose, ça doit passer tout d'abord. Mais c'est Christian Lusakweno, avec beaucoup de respect dans la chaîne Top Congo, mais beaucoup vous risquez de rater bato. Parce que vous parlez maintenant des histoires comme Boza Suko Logo na parti à ma rebelle. Au Rwanda, Logo na parti à ma rebelle. Tout le monde a dit que bato musu Boza ko ba information que na sima ke Logo o ngana ko lobela po nangaya. Mais na minute comment comprendre des positions qui nanga ko ya chuté. Po nanga ko mo senga de pardon. Asa sengi pardon. Bato bele ba changer quand. Tchera ko ba biloko na te. Tchera ko ba biloko na te. Ça se montre que Bozan, donc, Batoumo Kondre, Bazako comprendre que avant que le loco, il faut tous les canaux médias, tout final, tout ça. Et puis, il fait des analyses. Vous évitez que Mboka, ceux qui sont qualifiés, pour qu'il y ait un mondial FIFA, qu'il fout à Bango, ceux qui doivent attendre Mboka, sur le plan budgétaire calcul, on fait. S'il dépense 3 millions de dollars congolais, est-ce que à Jubilo, qu'on appelle, c'est cash, tu les as dit dans le bablo, tu joues en crédit. Pour te refouler aussi. Ça à vérifier. À vérifier. À part Bandaku, tu joues mis tout canam bon pour la base en côté. À promettre qu'il va on payer ça. Ceux qui ont dépensé 2 millions, admettons 2 millions, bien 3 millions, FIFA paye 15 à 10 millions. Parce que bon, on a joué les amours qui vous arabes à mon temps. Mbongo combien to koti si na kati ya mboka na biso. Pesanga ya mtu kutala ngala commentaire. Mbongo combien to koti si na kati ya mboka na biso. Keto ke no akize Tata Mokonzi Mboka, il y a beaucoup de histoires à faire. Oui, il y a beaucoup de histoires à faire. Elle a côté na pouvoir, akuti kaka bitumbe zanga na est.
mais quand même azokende kostopa yango mpo esila mpe abimisi banguna mais bamusicien musique na Congo na poto eza kobeta su te mais musique ekei wana tolobi yango te mais toke na masano oyo ekopesa biso plus de mbongo mpe kopesa visibilité na monde mobimba oyebi biso tofanda na étranger soki oyebi yango te na apprendre bio congolais. Il y a d'autres gens qui là où nous travaillons. Tu viens d'où? Na uti Congo. Oh, Congo wapi? C'est Congo dire c'est place mat babundaka. Parlez-moi un peu de chez vous. Baye barabiso wapi. Voilà. Siko mboka moko boye ezaka na bitumba o esilaka te ekei siko kobeta mondial. Ezo lancer message même na kati ya match wana bo pa. To chepi to continue système au bon to ça toujours agressé. Oui bien monde mboka moko fait fou mais comment ces gens-là vont agresser bango bangwana et puis oyebi makamuso eleki wana bana ebele baza wana oyo kutu fayi bazo kaka pepo à partir de Mexique bazonga na ba club na bango parce que ce sont des gens qui jouent biso toza na bana babetaka libanda na ba club ndeko Thierry Top Congo. Ba petro na bazana ba salaire amekete yo kasi mbongo ba $100,000 yo kobangisa bango. Bana bazana ba compte Cuba. Ce sont des millionnaires ces petits là. Hein? Bana ozomona mikewa. J'ai un cousin neveu na otanga kombo te betanga na poto. Le petit là touche beaucoup d'argent. Hein? Yo kasi que so bo promettre bango jeep mi tout ko bango batamo et son kota kana na ba rêve ya ba joueur. Autant là comment ces gens là les enfants là vivent. Autant la lolenge tozwa mai muke tope manakati ya chaîne de Diba TV notre façon de travailler c'est comme ça. Il y a maman Guylaine Kota a coupé sa lipa lupango na pri ya lipa na tango ozwi pe ofutu na pokwa maman Guylaine Kota leki ya maman Augustine Kota bazwi makanisi ya malamu ya kosalela biso eloko oyo ya koteka lupango na pri ya mtalo moke ngana sina zoki ya ngai papa Edidiba bobenga numéro ya maman Guylaine Kota oyo ezali affiché wana pe ozoba contact ba information nyonso soko moni moyen te pe nganga papa Edi na 0027 65 21 28 040 0027 65 21 28 040. Tous les spots publicitaires à Maman Guylaine Kota et bon autozonga na mozindo. Il y a ma solo ya émission na biso mokola lelo et bon moto yeba. Ndenge nini to ko manager ma solo o kitoko. Infinity Homes. Katia nako oyo rêve ezali réalité. Bino ozali na posa ya ndako ya kitoko. Tika biso tokende liboso tokoteya yo. Na mokili ya Congo esika nyonso ezali Infinity Homes and Travel tozali na mokili mobimba. Somba lopango na yo na mwanshe koma kololo pango na mwanshe. Somba lopango na yo na mwanshe koma kololo pango na mwanshe. Kitoko esengeli kozala mokonzi ya lopango na biso toyebi ndenge transport traveler na ndako nyonso ezali ya malamu. Infinity Homes et Travel ezali mokili ya solo. Somba lopango na yo na mwanshe koma
nyonso bazali na joie na Congo. Somba lopango na yo na mwache, koma kololo pango na mwache. Somba lopango. Voilà des retours, tozongi na kata chaîne na bino et débat TV kamame na humble serviteur papa et Didi balikamona motote. Maboko nyonso pembe kola motema na yemoko. Bozu spot publicitaire maman Guilhem Kota. N'hésitez pas et bobenga mokanga spirituel. Po bozo toujours information kitoko po boyeba ndengeni et puis ces parcelles là sont cadastrées. Usombi mbala moko bandi kotunga. Soko lingi ba ngombe ba ideo. Ils vont t'aider. Ba imboka tokokende sou moulayi mingi te tozona no vidéo image ya ndeko Thierry oya saka na kati ya chaîne Top Congo na biloko oya lobby pona kopedisa moto et pas y Congola la lisi makanisi kola musa rébellion d'esprit na kati ya bato koyeba te bato bako kanisa nini bato mususu na kozanga koyeba ba kanisa tata mokozi mboka ko sakana na mbongo ali kolanda te ke likambo ba réseau ya songolo pakala ali kolanda te ba salaire ba fonctionnaire ali ko sala boité nzokande eloko nyusu saka na programme nango malembe tolali mibu ebele plus de 52 ans na se ya moyo oyo Congo ebeti mbuma ndenge babimisi bambongo combien que monsieur Thierry bambongo combien Congo ebimisi kopesa na ba entraîneur ba ke ko télévision bato ba ko zo corruption ba beta mbuma te ba ko kimisa mbo chance mais to pimfandi so tata mokonza mboka oya ko bimisi mbongo na bato bazali sérieux Didier Modimbu que j'ai sali en passant notre ministre des sports na équipe na ye mobimba bache sérieux na makambo topé sa réussite na Congo topé sa réussite ya malamu pote tala le pouvoir tata mokonza mboka yeko l'acception qui a li pouvoir ya solo et que na biso na mondial yo mondial mo malamu te oye ko sala ba analyse ya kotuna mituna ngamba pe na zongi pe na ko sala lo ba analyse pe na lobi mabete ezaka na ba analyse na ko sala lo ndeko Christ Thierry soko yeba kité il faut kotunaka kozwaka tango tu es déjà un professionnel tu as déjà beaucoup travaillé ozwaka mayele bwanya mingi ya kozwa bituna koyeba soki na tuni boye kopela nzamba bien osali yango po epela zamba mais boyebaka bazamba mosu epelaka otie mpe nzoto no na vie na wana insécurité makasi parce que bayimboka ebele bakosepela na yo te na lolenge wana boyoka mama mondeko Thierry alobaki à propos ya makambo wana ata bino moko ese bokosepela nango ngai moko monganga spirituel nasepeli nango te mpo nalalaki te epesenga mpasi mingi ya koyoka ndeko oyo tozwaka ma na valeur mpe tozwaka na importance mingi koloba biloko ya boye na miso ya bato. A publié les images il y a ba Jeep hein, il y a ba Léopard oyo ba pesi bango na pourquoi parce que c'est les cérémonies qui après-midi na palais du peuple pas iwapi mokonzalaka qui na chacun des Léopards un véhicule et une parcelle alobi ezali déjà disponible et na pourquoi to moni ne bazo pesa bango symboliquement mituka na bango to qui ils a une soixantaine de véhicules parce que les Léopards ce n'est pas que les 26 voilà les 26 au bazo beta ezali pe ba membre staff technique etc. Ba pesi bango mituka na banda ko président le beza disponible. La question que je me pose mbongo wana euti wapi mbongo wana ezo émarger na budget nini. Est-ce que cela avait été planifié? Parce que état des droits yango na démocratie yango na faut mis tout na ba question. Sur Tangi une soixantaine de Jeep na moni misusu na taliba prix d'internet ba 150 160 000 la Jeep misusu un peu moins mais sur calculer yango au calculer na ba mapango ba opesa bango certainement même nombre parce que ndako na mituka na ba prime oyo alobité on est déjà dans les millions. Ba million na euti wapi ezala qui prévu ezala qui planifié ezala ligne à ministère ya sport ezala qui opportun vu le contexte vu ba difficulté nyonso tozali na yango était opportun ya ko dépenser misolo ebele bongo pour na opesa bango yango. Je suis rentré même très loin. Patient Ligodi l'a dit, notre confrère congolais de Radio France. Alobaki, ba Léopard va se qualifier, to sepeli Congo Mobimba. Mais depuis mercredi,
1er avril ti baye awa bazalaki na Mexique bavandi kuna 2 ou 3 jours 2 jours de plus après baye awa caravane et salami cérémonie et salami tout ça c'est des moyens des fonds qui ont été engagés. Était-ce opportun de faire cela? Était-ce opportun de dépenser des millions car pour Léopard basepeli si biso pour leur pesa bango ba cadeau? To boité, to sepeli, to boité l'État faut pesa bango quelque chose, mais en termes de millions na contexte oyo ezaki planifié, to ezaki kaka sentiment yé to décider boye sur le coup il y a qualification mboka sengeli ko tambola na planification. Donc à toutes ces questions là, j'espère que ma député au Bazolanda biso un débat de fond va être utilisé parce que va être organisé et engagé pour que l'on sache au moins parce que zambongo à l'état zambongo à présidenté zambongo à gouvernementé et zambongo na biso est-ce que ça qui planifié fallait-il en arriver là to boité il faut pas payer ça bango ba prime faut pas payer ça bango boy et ça la bongo na balé mais sur au talimi tukawana au talibandaku to commis déjà na ba millions et belé awa misala et telemi na gisasa to uti mbandaka to uti bikoro to moni ba difficulté belé est-ce que bazaye ko kamba biso bazo trouver réaliste que ba engager misolo ala nyoso ka poto se pelisa ba Léopard pour ba se qualifier la Coupe du Monde ou bien on pouvait tout organiser les choses autrement. To se pelisa bango c'est vrai mais na moi makoki na bisote papa za na 10 abi moi na bimi le premier na classe moi na engager les 10 nyoso zate moi na zo ata 1 ata 2 mususu wana to préparer Minerva la lobby mususu wana to bongisa ndako mususu wana to bongisa nzela mususu wana to bongisa boy. Donc je pense que nos dirigeants ont des réponses à nous donner au-delà ya Esengo ezalaki ya biso nyonso. Mende ko Thierry na ngai peto bakisi eloko moko. Mbongo wana oyebimi nyonso les estimations que pour le Léopard. Est-ce qu'on se pose des questions sport na biso na Congo ezandenge nini? Wana na kekutu musika. Ba agent ya ministère ya sport bango moko. Na ba secrétariat généraux dans quelles conditions bato na bazo vivre. Donc tozo privé bato des pères de famille des mères de famille de pouvoir vivre décemment. Il y a moins salaire au bas que au niveau ministère à sport, mais ce qu'on fait on dépense c'est vrai pour les joueurs, mais est-ce qu'on ne peut pas réaffecter bambongo na différemment? Na kekutu musika mbongo yo bato bimisi pour na visibilité ya RDC. Est-ce que Baokaki Kozouate, par exemple, souhaite de investir dans le championnat Nabiso? Ces millions-là qu'on a donné à des clubs, pour bâtir Brassard Moko, il y a RDC. Organiser ma masterclass avec les entraîneurs, il y a différentes équipes na Congo. Des masterclass, Mourinho, Kyoya, Guardiola, une semaine ou deux, former entraîneur, et puis, dans ça, la stage, ça va permettre, dans un premier temps, il y a qu'au relever niveau à championnat, et puis qu'on permette que, ministère et sport, qui travaillent dans des meilleures conditions parce que ce qu'on apprend comme info, les agents du ministère à sport ne sont pas bien lotis, mais voir autant d'argent sortir pour Naba Léopard, comme Thierry a lobby, ils ont m'abêté, ils ont bien encouragé Batou, mais est-ce qu'il en fallait autant? C'est son, ils ont mis tout na toki comme tout na makambo etali ba Léopard na. Et puis na bakisaka likambo parce que Boulobi déjà makambo etali mbongo et les autres parce que on a affaire déjà à des millionnaires. Oui, bah koka vous a récompense moko oui, mais qu'on paie sa bango quantité wana alors qu'il y a des problèmes plus importants au bato baza ko vivre en chaque jour. De retour na kata chaîne na biso Diba TV kamami na humble serviteur papa Edidi balikamo na motote moi la nzambe na kala likamo na motote ngaba analyse na ngeza clair pe propre osali mbeba na tangi na kombo po boloko ezaka pa nzambe yiboko mabeno susala kana se futa makana se ya boy to tambulaka na kosala ningere po toyeba lolopa epi tukutia lokolo bayimboka bolandi bino moko video ya ndeko Christian Thierry oyo asalaka na kati ya Top Congo ndenge alobeli makambo oyo eske alobi yango na bwanya to alobi yango apelisa zamba na epai Congolais oyo makanisi moke Congolais ayebaka te koyebake soki basalaki bongo te bana lata mosusu bakobeta mbuma te. Alors elle a prometaki bango ke baceremonie eza na pokwa ezali po apesa bango ba gratification na bango bana basimba banzela bazonga na ba et club na bango babetaka po tozwa problème te na mikolo oyo jour à le 17 juin autour kuta na
Portugal. Bayimboka to simba la main de la main. Congo na biso kende liboso to frapper ba équipe non so na poule na biso wana to beta bango mbuma to beta bango to leka to tika distraction ba meseteri to tika distraction ba congolais oyo bazali mitu ezika o ba kosala makamka na ba calcul ya ba intérêt na bango. C'est la même chose avec les Nanga. Il fait des histoires d'intérêt à l'Ibumunaye, à Zoé Bateke, et l'eau à Golobe, du Kopelissa, Zamba. Donc, pour vous dire que ces enfants-là, ce ne sont pas des pauvres. Jouer le bout à bête à un club à Congo, pas la biso. Il a déjà une vie. À la Mituka, à Nandaku, Bongo Boni Boni Obé dans l'international. Oyonga la Mona, ma contrat signé la Bango. Oyonga la Mona, les enfants là, ba signé un contrat aux autres comme on a qui muto ako signé contrat oyo bengi a signé contrat bazo proposer to ko bana ko futo peut-être par an to peso $500,000 $500,000 hein et puis ba club moko zo sentir que elle ba yo kani wana mbongo ya mwana ba tient na banque hein manager azali ko zwa mbongo bazali ko landela ye siko lelo so bo bo pesa $100,000 ndeko bakisela mais c'est chéri so yebi makamute batunaka bayimboka bola naka ba media kirikirite pona ko bungisa bino kombo keno basala kombo bandakala boya epai ya Idiba TV oye kababi na humble serviteur awa bokuta vérité rien que la vérité ya mona bengi kombo émission o to solo la yango to ko solo la yango na ba commentaire pe na ba pet pe na katia ko komela ngai ko swinga ngate loba na ngasembo poto ali ko encadrer toujours mboka na biso ezala toujours mara nga lobaka oyo atelemela tata mokonzi mboka nga mona ko encadrer na ko encadrer yo kitoko pote otika bibunga bunga na pesa ka mbote na baye oyo basoutenaka chaîne oyo toujours na suka na pesa ka ba mbote na ba oyo basali misala kitoko ya bopanzi kolobela lokola Guy Massoudi na mboka France lokola Jean-Jacques Bouana na Kinshasa. Donc je salue seulement des gens qui ont fait de mer ko sapotna ko landangai po ebo otalanga na mona kabino na mona otala de kwa kotalanga oyo patala ngate na mona kati parce que na yebi na sena ba onde oyo kitoko ezali ko sala pona komona na pesi mbote na bayimboka nyonso oyo balingaka papa edi pe balingaka chaîne oyo Kovo na Ngola Kovo Muya na pe oto bengi Koboke Kovo Koboke na kati ya mboka Angola azali ko sala musala kitoko na kati. Ça nous fait déjà une fierté d'avoir de membres basana ko mu na ba province mo na côté ba Lubango na tala la chaîne oyo déjà donc ils ont déjà bien donc na pesi bino mbote bana États-Unis mobimba obolanda kabiso mbote bana Brésil bana Angola bana ya Zambie bana Namibie sans oublier Franck de Greff Matosila moninga ya Aimé Kalemba Simplice Mbere Mbere Fiston Kabena Zabazara na bino tomonani mokola lobi soki Yesu Masia. Je vous aime beaucoup. Daddy Neto. Bye bye. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko mwasi pe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to pe terrain pona kotonga balobi kima na lombango na Njili brasserie référence Rocade balobi na minka kende bongo na lombango na société Infinity Home et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion bona ba oyo nyoso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre sele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi pe soki okei okutana na bango te benga bongo na numéro oyo 089 91 51 27 51 tope lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000
ti na 7500 dollars. Okozanga te kima na lombango. Soki ozali bango na mbongo na ndako, kofandisa mbongo na ndako te, lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili Brasserie na lobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna. Okozwa mabele na yo na kimia na makelele te, koma kolo lopango, koma bongo mama bayer to bayerese, adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebeya à numéro 195 immeuble Sadissa, référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba.